fidèles de cette très belle émission Moulia Batalladora, que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de tout peuple des dieux. Partout en ce moment-là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique ou d'autres pays, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui, parce que l'édition Lelo, la même émission Matanga, mon andenge nini, tolilaki, ndekonabiso, nakumba mama filo awa namboka Angola. J'ai besoin de votre attention. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer que l'émission Moulia Batalladora est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire Moulia, c'est une femme moisie. Batalladora, bataillante et habitumba. Donc une femme est bataillante, une femme courageuse. On n'a jamais croisé le bras pour satisfaire à vous qui sont très chers pour nous. Je suis là, votre humble servante, Inoncia Mauricio da Silva, c'est la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. Je salue toute l'équipe des Moulia Batalladora, en commençant par lui-même, notre PDG, le numéro 1, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette occasion, papa. Merci pour le souffle de la vie. Et puis nous saluons aussi, je salue directement mon chef qui est le visionnaire de Moulia Batalladora, c'est le grand réalisateur Serge Lutumba, le sacre chef. Et je salue aussi d'autres collaborateurs en Paris. Nous avons là notre grand monsieur, le papa José Pierre Diavanga, qui est le responsable du journal Euben en Paris. Papa, vraiment, que Dieu vous bénisse infiniment. Nous avons colonne sous papa. Nous avons battu là-bas, c'est toujours mes colos. Parce que l'idée, vous allez fournir, vous allez casser Moulia Batalladora et avancer dans le journal Euben, ou magazine numéro 1 à Paris. Et si que vous tenez, si que vous parce que l'expérience est valide, papa José Pierre Diavanga. Merci beaucoup. Et nous avons encore notre collaboratrice en Belgique, c'est la maman Bibita Tsonanian qui monte ma papa Jacques Akuit. Nous avons aussi notre collaborateur en Irlande sur le couple Vicky El Ozana et la maman Mado Bikembo ici en Angola. Je suis là votre humble représentatrice Inoncia Mauricio da Silva. C'est la charge du grand réalisateur Serge Lutumba. C'est tout celui qui fait l'équipe de Moulia Batalladora. Comme je dis que Moulia Batalladora est une femme bataillante, moi c'est Bitumba, je n'ai jamais croisé le bras. Tokabola Kamawa, tant vous allez à Mawa. Tant que vous allez à Batubali et puis Bameli. Mais, les sangwa Mawa, de Konanga, ils ont passé. Ndeka tolobi ke liwa tozana mukona biso to botamaka tozana mukona biso to kufa mais kufa ezana ngoma bete parce que bible lobi na biso ezali porte comme ma biso na gloire na kembo to kende ko pema esika to mona muto akufela biso, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as okufi okinde wapi okinde lolo to lifelo, parce que nous avons que deux chemins, nous avons l'enfer et nous avons le paradis. Troisième chemin zaté ndekolanga ya mwasi parce que troisième chemin est athée. Toi, on a deux chemins, l'ola ou bien les filles. Et ça n'est pas si nous ne jugeons pas, mais laisse que Dieu lui-même qui connaît le cœur. Ou à cela qui mouille, ou à la souka angolou, à cela bande qu'on a biso, bazali kokufa angolou, parce que ils allaient pas si mingi. To me mis ça ou ali wa ya maman na biso filo, ba détailler vraiment mingité, maman na biso filo, parce que azali moko il y a partenaire bezali moko ya mwana zali moko ya assistant fidèle camarade ya moko ya mopanzi ya biso ya Moulia Batalladora oyeba mina famille ya le grand réalisateur Serge Lutumba bazana bango ba voisin na commune ya Lemba na avenue Oyelandi ya le grand réalisateur Serge Lutumba Botango avenue lundi Bangamele. Donc ils ont une famille moko wana yebani famille Mayo, on a profité ko saluer bango surtout Ige Mayo, Papi Mayo, John Mayo, bango surtout ya Blaise Mayo, Yvette Mayo, Sylvie Mayo. Donc famille wana précisément ya Yvette Mayo otuzana awa na mboka Angola. Nde ayamaka mama Filo azana ye mwana ya Mombele, donc en face ya commune Lemba. Mais tout pour na rater Moulia Batalladora, tout ça musala nyonso to kota parce que biso nyonso tozabana makila moko. Ndeko na biso na mama Filo azalaki camarade ya mama Yvette
Mayo na commune ya Lemba na venia Bangamelo nende kwana na mama Yvette basala ki famille depuis kine baye awa na Angola bande konanga to yebinde ba parents na biso ba bokoli biso avec le conseil que nos parents nous a donné tant aux ala ki na mboka kine ou bien na mboka na biso Congo surtout exemple baluba so bakutani tono ki balombaka langue moko langue na bango ya mboka donc luba nyonso tout baza bandeko so bakutani baswahili nyonso tout baza bandeko parce que nous parlons qu'une seule langue so bakutani bangala banyonso bakimbandi mongo bangombe lisalango bango nyonso tout bangombe bango nyonso tout bakula bango surtout baza moko parce que bazali koloba langue moko surtout que kota bandundu bango surtout bazali koloba munu kitu bana to koli bongo de ba parents ba kolisi biso parce que tant aux occasion ya kobima mboka wana Kinshasa au Congo to kena mboka ba paya nous avons appris que dès que nous parlons la même langue qui est le lingala nous sommes de la famille toute la famille et le coin n'est pas signe de Konanga parce que nous voyons ça chez les musulmans. Les musulmans ce n'est pas seulement le Sénégalais, ce n'est pas seulement le Malien. Tout celui qui est musulman, que tu sois ivoirien, malien, ghanéen, brazzavillois, nigérien, sénégalais, tous ceux ils sont des musulmans. Dans mon imboka région on musulman et si ka bakuta na précisément en Angola si ka tozali de Konanga les famille à blaguité. Famille a blaguité, so monde on ska ba osangana, esika ba olela, esika ba zomela, esika muto ema boko pamba basangisi ba contribution, ba pesi pe mbonga ba nipe boutique. Na iba raté pourquoi biso ou bien ba chrétien, ou bien pourquoi biso batamangala to na comportement on a dit. Batamangala to na comportement so to kutanika na umela, de toi bandiko, to pesa mu Congo. On a choli muninga, on a choli muninga. Ils ont comme atteint un niveau que nous avons que pesa muninga, avec que teka muninga, moni koutiye, on a la drogue, moi les repas bakangi. Moni koutiye, mais quand on ça la cop, parce que tout ça ni wape ya pasteur mon quoi kufina palanka de konanga, baninga ni ba pasteur batamangala, ba kotsele fiti, batindile ba bandi ba ebomi na ndako. Iza batamangala, ça passe. Soko ki ba ko soana ba ko bunda mingi. Nous n'avons pas l'amour. Mon thème à bolingo, on n'a pas batamangala les athées. Donc, biso na batamangala. Tout comme ça la sonne écoute na mboka papaya. Koyiba batamangala. Côté kaba drogue batamangala. Via kindumba ko sonne na balabala. Et si kaba vanjo mona mtolo kambo mona passe s'il vous plaît. Mais ce qu'on moni bango si kaba o sepe la samedi dimanche. Mais ça plaît. Bango bangole ko balaba. Ah, so monika mais ça plaît. C'est pas les Sénégalais, c'est pas des Nigériens, ils ont batamangala. Ce sont des Congolais, les Aïrois. Donc ils n'ont pas une identité au bazoye de la bisson de Konanga. Et ça, c'est qu'on a expliqué, on a moins de détails, on a pourquoi. Parce que bon, pas si on a. Parce que maman Philo, on a qui camarade de maman Yvette, depuis Kin, quand on a eu Awa, à Bali, na Kin a tiki ba année 4. Na Kin a tiki ba année 4, pour moi, on avait interview, moi, on est mon corps, on était Kin, à Awa, et moi aussi. Awa a eu à Bali. Abotiba na mibali ya mobali ya mibali abali nani abali c'était monsieur abinga na komo ya Bosco na ina ngaite soit za mona commune soit vanda wapi mais na ibike komo na Bosco bon mona ipe na bilili tango le grand réalisateur a commencé le ko mona mo tango abali na Bosco via pasi di bataka teknikate a mbongo sali ba voyage je sais pas comment neka côté nioté soit disant a kufina tuber soit disant de tout ce qui est angolaisé. Alors on les aime mieux de obutima ya moni balé oyo kolongola zemi mobala ebiki mosa longoli zemi asoka tongola ki soka mele ba kisi pour la rater et poli ce qui pèse à tuber négligence autobi négligence et traitement à pour la rater à poli bien de boji sous à tuber longoli zemi je ne sais pas tant à poli bongo quand est commis grave famille o bazaba ya Yvette Mayo o bakoli na ye kunya na mboka Kinshasa bavana ganda ku moko bakei basangani na baya Amelia Mayo basangani na ba Blaise Mayo basangani bino to ke zande ko la biso parce que quand ils ont comme un peu critique bakei bazi mo anel ça moi si bon on est na bilili to bakomi kuna bazonde ko na mafilo mo bala bino nga mo sepsana ke an bande côté donc bino bande côté pour ba camarades. Donc mon bal a juste sans frotter, avant on va mater parce qu'il est propre maman philo azate, mon torsai ma belle azate, mon toque fou azate. Na moko sakana moli moi la batuleng oye alingi.
famille l'obité ba maman Yvette maman Mel maman l'obité photo mais mon cas ils comme grave abisi moi sur ta ça va pour comment est déjà grave de konanga grave c'est ça qui to kende tina morgue mais ça passe parce que tu recommander solona mtu a ne boyo ka ndi maman Yvette oloba mtu akauki makaku tumukie nzoto oyo pezelo pamba atolesi ngolati yango mukona ngo soki etani ba petit kali ba immeuble tikali. Vous comprenez? Allez, ton famille kebe zoyer, il y a le monsieur Bosco le quoi moi bata ofile ma bala ni banda ni dana lobaka na émission on a salaka la fois passée. To lobila si ma bala ni banda oyo tozokuta akara na mondo tozo yaka to vanda. Na ebi sopi na poto sopi na maki ni bo vivaka. Le ko la monnaie qui li bala za na yaka to vanda de côté, ay si moi si soka o chema kono li banda awa ngano to boyani. Ndeko na moi si aveuglé na bolingo. Bien bas sentiment nous autres kanengele qui la raba maman chérie, ma vraie chérie, na évité donc je ne juge pas mais nous autres bino moko bo juger tant beaucoup yoka. De comme moi si para bo qui okene parce que mon bali na ye papa ba na mi balé, ay c'est que soko bimi a ngana yo to boyani. Mais ala ba na 4 oyetika na kid, donc mi bala na basali 6. Est-ce que vous comprenez pas si une oyetika li bana? Point d'interrogation. Allez, ndeko pa monso na bimi bana maboya na mwana bimi zata ndimi na inzoka ndesia po laki na kati apoli na kati na oloba mingi te non singa que le grand réalisateur a lancé les biso interview to salaki oyoka mama Yvette mayo boyoka mwana liboso bongo tozonga na plateau na biso pourtant boko yoka tant na ko limbola disco to ko se retrouver le grand réalisateur lancé non image wana parce que va très cher éditeur notre to balandaka voulait batala dola ba yoka mama Yvette boyebi ngai nakamaka filo na filo tolonga kishasa na filo mokolo moko tomona kishasa toza kotambola na ye yazotekala wenze mwana na ke na juillet toke bavi na biso ti tomonaki kishasa yango ekomaki mwa mpasi yango toye kolonga ngai na ye nzela moko toya ngula toyei koluka mais nazo regrete lelo filo akei atiki ngai nazo comprendre te nazalaki mpe te biso na mama lekembe tokelaki nzazi tokaka bape biso filo akufi mais mama lekembe akende kozwa filo ndenge abalele maladi filo aya epane mpo azwa traitement filo abomi yango oyo bato mokili ezoloba mobali nini aleye bon sikoyo tolobi mobali ntango mwana motu azobela bakolo mwana baye kosenga mwana bango ifalo ozwa nini mwana ozongisa problème oza musika yango mambo oyebisa te soki bamonaki filo lelo na morte lolingi eboli ata ngulu te ata makaku te mais totiki kala maboko ya nzambe soki eza ye Bosco nzambe moto akoyiba soki eza mpe liwa ya nzambe epesi nzambe merci Marlène ebembeleleka na chicongolaise akufi eza nango kaka maladi akufi aza mama na nga oeza bato baotala na kishasa funeni eza maladi nyonso nzambe mutayeba eza tuna importance te toyebaki abeli nini akufeli nini nzambe nge mutayebaki soki nzambe ayebaki te alingaki akufa te mpona makasi na tobongo totundaki yango nzambe alingaki na ye te yango nzambe apermetre ye mama tofanda na kimia nzambe apesanga makasi nazwa motema po mama nabokola baleki na ngai matinga baleki mibale mama bota biso 6 mwana mwasi kanga moko baona nyonso baa mibale nayebisi bango nyonso eleki na kimia yopesa nzambe merci papi venki yopesa nzambe merci nyonso. Merci beaucoup au grand réalisateur Serge Lutumba de retour à plateau Nabiso. Merci vraiment pour l'imagination et ça. Ok, boyoki. Maman Yvette à lobby a détaillé mon kin et bazalaki na bango avec la camarade depuis kin les baya mamboko avec le mamboko na bango ni seleka qui va se retrouver na mamboko ya papa Bosco. Boyoki pe mwana. Balika ko globaliser que les volontaires. So boyoki ga lobby la mutu. Uma ka bana sozo le bakala kina yana ka volontaire nzambe so pe Bosco nzambe ka yeba. So ki pe nzambe ka yeba. Vous comprendre parce que soto benzi bilili to mona que eloko moko ya caché. Les aliments contre Bible na biso et les lots moko te sala en cachet qui sont qu'ils allaient dévoiler. Ah maman na batu. Baba na yo batike na ki.
baolela mama bango tant so mama eso te kimikate ma $100 ekeba ba futi classe moto abokola eba na pale sikona otina mbongo pour mon irresponsabilité à mobali akomba bosco okutuni balaza na ya bokolité est-ce que bana no so bokola ba soka longole moi sixième ezaki ni dû à quoi irresponsabilité so bangi ki ko bokola o mi balaza les en passe ndeko monika komi na suka azui nzoto na ya plastique ou bien moi la popi na yo dans la famille azui ya ki mimi na église pour comme ensemble là il paraît que ils ont malade ya molili na église a pasteur pe donc ba lila mbongo ça va le kuta parce qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu parce que nous savons bien dans la parole de Dieu il y a que la vérité. On dit que la vérité libère. Peut-être sur le bas qui vérité. Toi tu es un pasteur, excusez-moi parce que là on va vous c'est en portugais. Toi tu es pasteur, tu reçois un cas, maman mon cas tellement grave mon malade. Bah explique au cas na monoko. Pour la nuit parce que dans ma là na ba pesa ma bonza. Pour la nuit tu papa na ta expliquer que afina que moi kwanza mobo. Molimo mwa bato ekufi molimo na ye ekei makila na ezo gama bana na obokola. Pasteur na obokola banana. Beaucoup la banane et puis la minute ba matanga ba ko soutenir parce que madame musika pour aibi que soit commis la ministre ka bana mombele baza ba olela ndeko na bango na ebite ndenge ozala mais en cas trop tard to lo bakata ko ba beti ko soit profit et ça sous passe que so bana na mi ba batikali peut-être non ko lobi oza un grand ingénieur peut-être remplacer ba président ou ba incapable de l'amboka na Congo peut-être oza ba président pour ba sungata pour génération to comment déjà que comme désespéré. Donc, tous ces là Congo peut-être génération ana oyo kondima ke e bunda pour mboka na biso comme une évolution ya bien pour mboka na biso e bonga biso mboka Congo to fana bien biso senti ko za l'aise moi ko boma pe papa ngo exact parce que bana na basani bakola ndenge na mise passe eza passe bango mibale abana papa bongo oyo bazana Kinshasa bongo mama na ya boti mwana kwa kola lobiso ki mama komi mo bange abike mwana ngazali ausunga ngai mwana ngotinya ngamo kwanza mwana ngosukwela ngamo elamba na muna bana ngaba koko na kuna muna mabien eza passe mingi ndeko na ngato continuer nazo senga susu que za ka interview ya mama Yvette teni ya mwana ye c'est là qui paye bato bon on avait full au balanga qui vraiment famille malgré que le bac dans la famille mais tous la famille et l'autre bossa na bangwana toto kula na bambetu na biso olingo lekeli biso tina mutu obosani ki mobali akalazala moi ça kalazalaka donc obosani na famille na yo tant que zana kuna mobali wana aoke lukamwasi mususu ozaku na mwasi wana aoke lukamobali mususu tant opesa mukoma non et lokali bosso ezanzambe na biso eza ba famille na biso ezaka ka mama Yvette teni mwana ye bota la foule oyaki ko répondre pour balela qui est vraiment dans le pango ba ya Yvette ya maman Amélia kuna na Congolaise moi ko ba ke n'a pas même pas esca ya vandaka parce que mobali on a invité son hasard en vie comme les cas ici ka bato ya ba ikel na mobali qui na na famille boyo ka ba interview ba ne ba répondre je commence à musika ba futi ba transport na bango pour tout ya quand même honorer de mon ambition malgré que mais na bango ba il faut beaucoup du respect. On sait le grand réalisateur Serge Lutumba. Alors c'est des bisous images, on a interviewé bandeko. Tout yo kabiso mako après wana pour commenter les sources. Ya
bandeko nyonso ya mondele toyolela biso atuka bolingo yango oyo bolingo ezala te ke ondo oyoki ndeko nyola mpasi ovandi okangi maboko osali pa bien naye nasepeli kaka nde tokutani na elimi oyo baninga mosusu mpe so moninga azwi problème na nsima kozalaka ezili boyeba okende kosoutenir tozala abebingo yapesi biso amona malheureusement que notre pays de l'eau va sambe mo mutapesa sambe mo ko mutazwaka comme dans ba permettre que ça bon un elo musuto osalisa te ko tosali plus d'effort que non oyo kende ko so nzamba permettre que dans vie ngaza na vie ça été ba bandola ki mais comme nzamba zumu molimo ne ki fa na kimi donc monsieur la famille dans la kimia côté bazali c'est tozali awa biso pe nzamba pe so makasi luka bano batikali awa na bana yo batikali awa tozwa charge ya on est dans ce moment là pour la biso moto kokite comme ce pe tona ba responsabilité muso tozwa nzamba osuna nzamba zo mate nzamba mo yebi mais bible lubaka circonstance instruit faut que nous parce que ça mettre temps pour circonstance ye moto apermetaki mafula botama ye mpe moto apermettre ke kozwa bomoi mabe biso bato totikali kaka tozala na kimia tozala sude totika badesordre oyo esalaki bo tobosana wana totala sikoyo l'avenir ya bana oyo comme message nazali nango ya moto a confirmé que tout le monde va bien aller, mais on m'a peut-être la mettre hier pour à David. Il y a un peu c'est là. Il y a commis nyoso. Mais autres ça vient pas mumbele. Biso ba mumbele beta. Je dois pas la mettre. Ba li mettre ba mumbele. Ya bona beti. Na pa bicho. Na pa bicho. Na on mata na ser. Yeah. Yeah, perfect. Yes,
eza volonté nzambe ake atiki biso bana batikali mpasi eza bana motema mbote na bao nyonso bana Kinshasa ayaki bana bango mpenza 165 mwana me angandieme donc famille ntango mafulu oyo yaniki moko ya bamafulu nayo korepresente bamafulu nyonso oyo batikali na kongo na bao baza libanda yaniki mafulu oyo Non, c'est pas un problème. Ils sont tous un problème. Normalement, ceux qui vont dans toyena matanga ya ndeko na biso mwasi akufi tozi kokunda tozongi antuka vraiment makambo ezoleka kitoko antuka mombele toza mpenza yini lisanga makasi mombele taki baforme yeyo toye kolela ndeko na biso mwasi antuka makambo nyonso ndu na kima esekta. De retour na plateau na biso, merci le grand réalisateur Serge Lutumba. Mandeko bomoni foule oye kolanda ndeko na biso mama Philo oya tiki biso oba eko répondre na ba connaissance na bango isika ba koli na ba province isika ba kende ko luka mbongo. Donc je congolais no le biza musika ba tout peuple nous zomo na boti ba mapor ba boti ba petrangol ba boti ba kakwa ko ba kuka ba ojaenda mais ba eko répondre na liwande ko na biso mama Philo oya tiki biso na nyonso tout okoloba likole kita emata mama Philo esi akufi biso ndi bato tikali vivant de toyeba na ba précoce biso ndi na bato tikali vivant toyeba kozwa ba conseil na biso ozo conseil à côté boy ozo conseil à côté boy tozana kaya mama Philo na bana na mbali na ye oza mato ya yoka dans cette interview le grand réalisateur a lancé des biso interview sur la ndeko ya kota mombele oba kolanda ye avant que tout kota vraiment na conseil bien na commentaire ya profond tolana Kozala matanga matango to provoquer ndeko langa profesa mobali na ye mais to le to salema be mo to salema be za te ko to koma ko sambela baba benga ngana kongo ba biko cha desordre te mana cha desordre za te siko mobali ayende ni mwasi azobela fala mema mwasi na famille ya mwasi ya agarder na ndako mwasi akufi ye mto memake na mort donc moi ça poli biso ndezana na musana ngana zo sala te 3 jours lelo na zo samsana est-ce que baba moi ça ndé ça on va la za na famille te moi si ngaza wa yepsa mbala za na famille te mais so inga mbala maele jamais na kondi kwa kwana so la za mbala maele jamais na kondi mabile kwana ko belo ba sali wana bon ezala na ko sambe forma kamunde to dala kakala mbela yote mwekane alalakia naliana tini lata mnuka mwa swaina mkona tongo pe ya kame kwa mais ezama na mkono sambela ya ono to bandika kwa to perdre ya gagné atika na vina hii mtu wako sokola ya zate ye apesi couverture na 24000 kwanda po donc 24000 kwanda po akunda mwasi na ye mbongo ngobe to jango te to chango na sachet na ye kuna na chango pita kola na kanyao na mko donc neza na ye mo wa biloko wana na ba o ba kaleso ya Philo o ba biteni nyonso azala na ngokuna ye mo amema ngona Kongo so mema Kongo te akuta na mutu mo responsable mo ba ya ba kutana na lufu mutu akomemelo kona zate mais so ba maloba la biso za boy maloba na ya suke za boy
erreur wana eza na ye mwasi eza mpe na ye mobali eza baimprudence kotango mama leki nakendaki soki neti mobali azali mpenza na nini mbele apesaki ye motu na ye aya na ye po batraite ye mais ye apesi ye ye te o te boye brise te toye kose retrouve na liwa mais liwa ya mwana tozoyeba yango te eza mobali na ye boyaki tosala ye mabe waya kosala ye mabe eza te na tovandi wana basesi na biso na makambo na biso nyonso poze na keso lingeni sikoyo na Congo owoyesa famille nini famille nazoloba liwa ya mwana oyo ewiti epa mobali o tuberculose jamais moto omoni baka ya tuberculose bato bakufa asu te ye négligence alie ye te mobali aza na monoko akolia motu te nalobi alie ye te kisi na ye mpe te mobali ni alie ye na sens nini tozoloba alie négligence ozokomprendre anégligaki ye ntango omoni ndeko ya moto azobela une semaine 2 semaines so omoni ke ozokoka te benga bandeko na ye bakoyeba nini nalobi kombo na nga anaclé na français na portugais eza anaclé to mokusi atalo le véritable. Oh, merci beaucoup le grand réalisateur tolandi yango bandeko na ngai nasengaki boyoka bomonga na bino tozonga na plateau posko tokabola baide nareke nga na omona bino te bino bomona nga mais nalingaka mingi botindala bacommentaire bobenga molia bataliadola parce que pesa biso elo ya osaso mosala le plus sur les conseils à moins que ne wapi c'est Dieu qui sait ou l'enfer ou le paradis mais à passer tout se préparer quand nous sommes en vie tout va préparer la vie na biso kolia komela kolata c'est nécessaire mais ce n'est pas une obligation il faut soit âme corps esprit na chaka na biloko wana non notre âme faut linga liboso tout temps ma commune na biso livre Exode chapitre 20 tout temps la première version au monde que nzamba zoyebisa Moïse na isewani surtout so kotangi les 10 commandements ezali abi tu aimeras ton Dieu l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les lobiso bandeko basi ba linga mibali de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force plus que leur Dieu. Tandis que mobali on peut ça jamais souffrir de vie. Bela kaka koma grave ningi papa maman na biso filo à l'hôpital. Est-ce que ta mobali azala que pas à souffler à consoler ta kinde moi c'est na to bandeki azate. Bino bibala mibali bokoma kolinga basi na bino de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Tout ça ba erreur grave. Premièrement c'est notre Dieu. Obika na matanga wana na ko solo la photo solo to ka opinion bato parce que c'est ça. Notre travail on est à komemela bino. Ndeko mo moi c'est solo ba to le bino na ça ko faire erreur na ye. Oh quel genre de sentiment oyo otika ke mobali ya boya yo ke na famille. Oti okufio ke daza na ordonner moi vouloir ou pas. Peut-être quand ils étaient ensemble avec lui, ndeko mususu alobi ndeko na ngai ndikama bolingo ngakunde na zawa ndiko discuter ba moke mona débat ngakunde na zawa na shina moso akangelinga na chambre ti dimanche no ke église te zwana ne loko wana kena mama biso so to sala sumu opuna biso to sala sumu wana vana yo ndaba olimbisa biso mama mage shiraka yo bana samedi dimanche ti lundi na kena ma pe église te yaya so moni shenti motema passe bible lobi na biso to banga moto abomaka corps pe âme na esprit ko banga moto osusu motema to abomo même pas corps parce qu'il faut un esprit et le qu'on a ce qu'ils a yo ndeko na mo mato kita oyeba nzambe te et le qu'on a yo ekotika na yo soki mobali wana za yo soki mwasi wana aza ya yo ozaka ya yo so pesa ya yote ato sombele ba limousine ato tongeli ba immeuble ato pesi ba dollar ato lembuli ti sukapi alaka ya yote aza yote otoza ba exemple belende ko na ba couple olo to koza ko ba exemple ba couple ya papa Vicky et kozala mama do bikemo taka mama do bikemo jolie femme taka na âge wana romona que bato batali balobi non zamba la vie naote au moins c'est vie naote Dieu va la vaut rien parce que tout ça zo banana ça quand le famille kuta ba bola
famille loba surtout famille à basinde ba famille na biso ba maman na biso balinga to bala ba mibale ba lokoti mbongo na kwe na likole kwe ba juger papa Vicky elle osana les grands prêtres vraiment je te salue papa mais de l'autre libala elengi moi na bango akoli maman Mado a gardé beauté papa Vicky a gardé beauté tout le banini bisama ce qui ça qui pas Vicky té mais le maman dans na mbala mususu mais le ça papa Vicky famille bikemwe loba bamata lelo mama kana pas Vicky apika la mama Mado donc pour continuer maman to na l'exemple na bino tout suite papa José Pierre dit avant mabimi da basuki pembe pour maman na biso alpha avant na pemeni ya papa José Pierre dit avant na moka boko comme ça aza responsable directeur PDG numéro 1 ya magazine ya journal Ebene na Paris. Donc basi bele balanda papa wana basi alors dans l'expérience on obéit sur tosika basi bele balanda papa na sima mais maman alpha de les capé parce qu'ils a 11 ans ma ponner là qui papa José Pierre maman alpha surtout des exemples ba couple on était évangéliste Marco coupé ça les grands évangélistes les ama pas molo papa continue musala na mère obi ki basi boni le son mon évangéliste moi oh John il est fort mère a bundani pour que l'homme ne se part pas, c'est que Dieu a uni. Nzambe soka lingi, nzambe lingi kaka. L'autre monde a les grands réalisateurs, mon chef, excusez-moi peut-être notre chango, le grand réalisateur Serge Lutumba, a suivi de la petite Samuel Lutumba. Zama bongisa na nzambe, tant le binza bosala ebele, tokuta na lisusu. Mais ça qui passe ndekunanga, komona bande kwa basi bande kwa mibali ba cha sentiment liboso. Bolingo kolia kolata non nyonso tout dans mon kilo ekoleka mais la parole de Dieu ne passera jamais donc nyonso to lobi na conclusion ndeko na biso azalaki na ba faute na ye parce que tango vana mobali ataku tu ndenge nini ko isa mbateke na famille tete bandeko kolina bango ba bandeko ata bona Irlande bona Autriche bozana na Norvège okuta na ba Tchécoslovaquie soka okindeko na lo balingala ibaki bo bandeko ou a infiltré oh théo bala boka msumo ko tamboka na msumo yoko la lingala te o vraiment so balingala biso ma bakanza o vraiment to yebike ya ninyo za bien sombela na loso achète-moi du riz ya to le bako achète-moi du riz non to le maman ke bato ba ma lingala so ba infiltré te o ba uti ba Rwanda te ba infiltré te so ko moni mutabonde wala ngisi ko za ande ko na yo azande kuna yoto eba kosimana l'union fait la force c'est ce que tue nous les Congolais et moi tout le monde a ba étranger ba kota mboka na biso le to kuma ba esclave jukula meso to foli misu te to kuma ba ma esclave parce que les biso na ndenge to biso to koli to botami na yebi na ngate so ki race bontu na biso ba Congo échanger mutu mulai na zolomuki non soyez attentifs vraiment to yeba ni biso na biso bofongola miso ndeko na nga nzambe oyo asangisi biso lelo po oyoka tiketi malobo oyo yoki ekota kate bima andeko filo parce que les autres so bazomela basanga tu sais qu'est-ce que dit amukona ekokaki akena yo ngape mukona nge ekoka bien sûr mais mutu takosa yo mutu modaka parce que le monde des ténèbres Satan a kosa kabatu que après cette vie il n'y a pas une autre vie c'est faux Jésus-Christ a lobi yango il est ressuscité. Abi, je vais au Père. Non, préparer place pour Nabi. Ne pas à papa. Mais va de les a et belé. Mais va de les a belé. Et l'incoloba que vie autre que vivre. Tant que nous serons ressuscités. Il y a une autre vie. Donc préparer vie oyo. Niero ozana na yo vie oyo zane bane pesuka. Mais au RD vie éternelle. Zamba pambola bino na lui ko remercier tout le bateau balana qui famille Mayo. Tout le bateau va na ki famille mayo na matanga wana na congolaise nzamba pambola bino nzamba bakisa ya mingi ozo sala ya moto kubuka soko seme kubuka so ta muninga pe otala yo na ko sala susu singeti le roi Kabape mayo famille wana vraiment nzamba pambola bino je remercie aussi infiniment l'équipe technique je vois là le grand réalisateur Serge Lutumba beaucoup du respect image et son kitoko mulia batalladora donc zambazo sala so nzambe te ne sene to likana ba problème grave mais par la grâce de Dieu to komi to zame to zana poser ba push tout ba pareil bobi mboka na biso to zana ngo Afrique ça passe surtout Angola vraiment ça passe mais nous avons besoin de vos appuis tu as besoin de appuyer biso so nzamba toucher mon tema na yo nzambe vraiment a touché mon tema na yo
Vous appuyez biso financièrement, spirituellement, et puis vous s'abonnez à la chaîne. Si vous s'abonnez à la chaîne, et vous pouvez s'abonner sur ma casse, et vous continuez le travail na biso. Luka Mouniga, il y a tous s'abonner à Lutumba Serge. Si vous continuez na YouTube, vous mettez Lutumba Serge. Si vous avez une page sur Facebook, au moins Serge Lutumba. Vous s'abonnez, vous allez bien, le numéro na biso Isawana, na écran. Tu as 2 numéros, 926 66 44 91, tu as 949 96 66 11. Au compte, tu as code de Nabiso Yambola 00244, donc tout ça disponible à tout moment. Je remercie la famille Mayo, vraiment, Isika Bozali, Zamba Pamolabino, toute la famille Bikembo, Isika Bozali, Zamba Bakissa et Belé, vraiment, la famille Malekpel, la famille Lumbuya, Gisèle Lumbuya, Baleki, que l'éternel Dieu nous vous bénisse, Binoba, assistant fidèle, qui chargez vos unités pour nous assister, vraiment, je vous encourage. Continuez à assister pour que ça va point de vue Nabino. Allez, qu'on remercie Bino au partage de l'émission Moulia Bataladora. Groupe ancien Sky Saint-Augustin, Saint-Augustin Lemba, Zama Pambola Bino, vraiment vous continuez. Lidi Moussouamba, Patrick Bolon Petit, Jade Kwala Papa Bagino Mbaya, Jeff Ngoma, Monaki Jeff Ngoma, les grands caméramans, au partage de l'émission Moulia Bataladora, Papa Jeff. Zama Pambola yo vraiment après ça sous misala Jeff Ngoma so zana posa image au lingi réalisation azana kaza mutu makasi mama lidi muso amba Zama Pambola biso bana lemba tout bana tout ya matete ya mumbele ya kingasanya masina ya limité gombe donc tout wana so ba système mule batala dola bozana posa to prêter bino service na biso nous sommes là disponibles ba numéro na biso ezali wana. Je remercie infiniment ma partenaire na biso le couple évangéliste Marco coupe ça papa vraiment Zama Baksebele Abou Passi Congolais na Australie Mariette Ngola Kalambai ensemble toko formé équipe à Makas Tokene Liboso. Je salue la petite Samuela moi aussi qui toko Samuela Lutumba. Au prochain numéro ce qui va me permettre de couper dans les sous. Ciao.